ferons la guerre, mais n'interviendrons pas. Bokanisaki bokalinga nzela, nzorandi bolakisinga nzela malamu. Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise, je vous salue partout où vous suivez cette émission, amis internautes, Europe, Asie, Amérique, Afrique, partout où l'on émission, ingénieur Adonzoli, l'éléphant d'Asie, Japon, États-Unis, Mamé Milin Zemba, José Profa, Nina Kauka Pembele, Triple Option Mara Kauka, et puis Gradimo, il y a la presse cascadette au cascadé, pour tout temps, tout la Sabino, Moussala Bartiste, tout les détails, la carrière, il y a ma bango de salle. Ni bon monika na semino lelo tozana kati Kauka awa na veni Baroba teto solo la artiste ni bon mona ile siko tozana artiste ba dia na bino boyebi ope ba ebite lelo ba découvrir Batista to solo na to betane mama solo tali carrière na ye sans plus tarder Gradimo to solo na Batista quand ndenge zala bonsoir Batista. Oh Antonio Kauka umela ba bonsoir rebele. Ouais. Batista la sepeli boni yo moko d'abord et puis boni figure de star. Ouais, santé pepele en tout cas kimizanga katsa yeso tara na yamba yeso na yamba kala tamso na yambele na yamba kala dona zarana ye dona zarana kimia et puis santé à figure de star pepele ya on to pese ba no vembi ngabala ndango wa donc pepele. Obi osambela c'est que tamso batu ba critiquer rabino moi que bozala rapena ba osambela te bosimba kisi bozala ba mambo belé wana elobama nango lelo te elobama nango ke ba artiste ba ara bata ba kwa ah maintenant eza par rapport moni qui c'est éducation sur coula na famille chrétien aux éducation papa na maman bien aux ara na tout droit aux gens te parce que aux gens tam sous na libanda mais biso vraiment ya Yesu vraiment les kati na ngai voilà. Batista, on est la première fois que tous ana yo tous ça moi mission. Na moi minute ka mket aux ana moi na to moi l'essentiel. Et banane ni yo mo sa figure de star ti o lo ma place le right yo mo sa li figure idée utane. Ouais, idée utagara na landika maloba no introduction o lobiawa. Les koto yo bazo kanga nzone ba ofungola. Donc koto le bakanga ki nzone ba ofungola nga ba pesa opportunité au sa mouvement. Ezara vocation bon na rolobani na un esprit on créera mouvement mais les ba okanga koto yo ba fungola koto kuna pour tu peux fungola maman figure des stars et on tilo figure des stars 6 ans to kendala yo mo to sali figure des stars na pas aux alaki na yo mo au senti différence figure des stars o to ebisa bango ba loba figure des stars ezo beta bazo mona bazo pola ba on di maté et bien nango Sénéchal général des femmes tout le monde bazo pola ba on dit maté mais ce que vraiment comprendre bango ah ba pas comprendre que ba wala la ba faza déjà banani bango ti bango banani biso to linga ko masquer te to linga bina muto lobby ah ce que na tanga comme ba tout trop na linga so fula bango ti ah pour bâtir ça zo bara dans mokili et ça rappelle le rôle monara bozo ma bete pour dolinga ba orgueil ti tant ce monde orgueil mais elle en vérité. Donc vraiment on dit maté obanga te na banga te na boka na fula mais bakanga koto yo webi yemo lo bien ka osala côté mo boye ti bona boy c'est que côté na zalaka ba pesanga chance wana ba ka saka ba freninga ba changa libabe to ma chance pas bandima kate moni biso ba tout lo ba troté tout ça na misala. Alors là, dans le batroté, nous sommes en le rôle et à faiblesse. Nous avons des montants le barat troté, très intelligent. Azo apprendre azo yoka, ama casse na calcul nos bombes. Donc pema donc ba ko na bango te mouvement za ngo pepele tozo bundara na figure des stars 5 ans 6 ans tozo kendara le 24 novembre donc sa 6e année banda do bandara ba film so OK Batista figure des stars yo zo memela ngonde ni to yebi o mingi plus Batista osala ka banzonzinge belé mais les lopé groupe na figure des stars aux travailler ndeni au travail ka figure des stars pesa na kini to travailler que ba image peso kenena photo ba contrat tout ça makamdenge za la bazala
na tika ce matin namona ale mayonnaise chituka aza na la patronne nana takaza tobenge hymne national pokanga pene ma hymne national mboka na ngati donc na solola ki pena la patronne nana takaza ba mbota to place aza nazo kangisa ba film nanga nazo préparer pe film oyo na ko san esprit na ye mais na pesa na no film nanga tane critique nanga soko osepela to solo ma solo ndenge bale mayonnaise ba solo la ndenge ba modero totokani ba solo la ndenge nazo mona pe ba DiCaprio pe bazo solo la dans biso pe dokota na molongo to tika ce matin so tika ce mois au te ya olala donc na Hollande pe ga esprit ba mayonnaise donc et c'est maintenant Baptiste lelo na poto ekomi mambo ebele hein musique ezobeta te bino pe batatiate to komoka ke CD na bino so ekuna bazobuka bazosomba te bazopanza tout ça mais est-ce que bino ndenge bo travailler bino moko artiste o bo travailler bolo banini pona bato nyonso mambo ezosalama bon yo mto apande nga mamba CD na bi ke sana moment boye le mamba combattant ezwaka vague mongo boye ekoma pasi na ba artiste nyonso batia bato nyonso mais ba comprendre non biso taloro mai ba artiste comédien so boy biso mondi ya pasi soki eza bongo ekomi susu eza batika bongo nga na ebike ba producteur bazolinga so ba CD bi marate to mo piste internet vaga sike koma ba producteur ba komi muke bazake belé basa so misala tene ba no sangisaka biso lelo koma biso ba artiste to mo zwa charge na ba producteur en tout cas nga na mona ngo ya mabe parce que là biso mo charge na to so na moyen vraiment tu au moins que ndenge bande comme ça na basiba comment sonner la patronne les rappels ça bongo ba rosala peut-être un esprit ou ba producteur bando sala mais soki bazo buka ba CD bazo boma biso ba artiste comédien na dozona valeur vraiment na mboko te batama boké biso batama boké na dozona valeur na mboko te ba pesa biso chance le rôle ba artiste musicien lelo tozara biso so ba artiste peintre o nani tozara ba artiste lelo différence mais comme la différence alors que bango ba yembara so sara film yekuna parola couleur yekuna so sala soki nini bona nyoso ya art ba pesa biso chance wana pe pona ba œuvre wana toza pe to bundaka pona mboka na biso Congo to bunda lo Congo so bazo sala bongo tozo zonga sura sima to penser évolution mboka te siko to ça siko compréhension ba Nigeria donc c'est que bango ba lengi na bango biso nde do lo ba omoni ke za bien te soki nde moto asala mabe sa guerre na moto wana ba artiste nyonso balaka bata minorité baza impoli te ngai na respectera ba diaspora grâce na bango lelo biso ba comédien pe tozwa valeur oyo ezala ke so otambola nzela tamusa moto maboke ekoma lokola mokeri mo boye lokola matumboli mais moi moto ati poto aye prêtre aye wana songolo pakala ti ça théâtre ça bien c'est plein quand photo na yo kanga na photo muta maboke mais muta poto oyo pesa valeur azo pesa so ba artiste comédien valeur wana en tout cas ba pesa so chance wana oyo eza moment ba comédien pe ba zo relève pe ba sa mama minene batika buka ma na kombo nanga so ba sambela ka solo batu ba sa bilo wana batika vraiment eza bien te mais yo mondo za pe président groupe les bateaux sont basés par exemple est-ce que bosanga la rappé quelque part boyokani boso la rappé makambo etali net ba problème omoni mabe mususu bato ba retourna bolingo oui c'est vrai dans la bolingo là dokuta mais ngamo na assembla tourna ba bloc songolo na songolo bakangani basalima na bango songolo na songolo basangani on te biso za mana papa moko bana mama moko to ba artiste comédien na habité na kuzu soke ezalaka mais nga nazwa chance on a te ya kutana ke réunion mo ya président to le belano makambo na bono non na mono te et puis ezala ma pasi pona biso au moins bato na ba producteur comme ba na mikili ba na ba poto ba producteur na biso net ba Alpha Bokole ba Nana Takaza ba Messi te play eti Kimbukusu ba Lidi Mafina ba ngonde ba kosa ma ba na obo santé patron major na Rémi Kilola ba grand producteur ba sebele ba Kalutiti on attend ba combat de sauter mais ils a mis bango mamba fanda ba meka pour s'organiser ba kota ba réunion pour na pas évolution ya musala ba ponaka o ya ba comédie ba fula bango
examen na bango biso nga côté na biso na joie chance na na okate ba benga à présent toi réunion ba président to la par rapport ya makamu non mon ngote mais yo moko Baptiste idée ni ko pesa idée ya pesa na idée peut-être pour au moins que bino moko nanu bakonda na bino pe trop hein polémique eza trop koyoka ni zate et puis sérieux zate mambo ebele ngwa na ba producteur ba okima bino mambo ebele bele mais yo moko Baptiste lelo so ozolo ba na bato so ba landa po bato balando ezaka ba fanatique simple té et puis ba président musu ba groupe musu ba landa ba artiste pe ya ba groupe musu ba landa yo moko président ozolo bando pona za la bref na gene mulaité ba pesa chance na bato baza poli bato bazo ba valeur musala netinga musalo le na bandango ezaya pe pasi nga sala musalo na souci ya ba artiste comédien ti na kota eza na conseil moko o azara papa o azala te mais o azara papa na nga modero nde yebisanga no yaya alokolo mo libanda mo na kati mokolo kotsa makono so mbaye na kati o sentir yo moko ke théâtre ya go alors na mipesaka na kotsa makono so mbale ti lelo na musam na bokata soki te na ina pa la couleur te na biga au théâtre o modero la ngai donc vraiment nazara mutamaboke nara mutamaboke boke ala soaka te nga soanga te e soanga ne ba complexé parce que maboka za papa na bisote ya lokola nga personne na sala ba na sali ba gaz danze soki na sala ba gaz lokola papa na maboke basala ba mulenga pembe mote eza comme théâtre siko komba mutu tema succès le roma nakata maboke lokola soki film mo bono comment ça nini na pona nga na fier na papa na biso maboke o la so nzela na fier na ye so benga mutu maboke sans complexe et soir nga te so ezo soir ba muso na comprendre ngota ya ka bengo net nga mona nga nzuki nzuki mona nzuki mutanzuki sege botangi comme maman na nga na waka motema pasi te so na yoki motema pasi sege na bolingo papa na nga te na fier mutamaboke ngai mais mutamaboke ça va minene c'est normal to mais ça na sur la critique c'est ça monde de kota ndimaka ba finga rayo ndimaka matumboli foto za mutema makasi donc za mutema minene so bina mutamboke so na ngate ça complexe mais yo senga nini po bozala ini boko combattre makambo no sozo ya en tout cas ça passe parce que ba bunda biso kutaka mama lobelaka pa souffrance ya mambo théâtre ngai ona ko baksara ezaka ke tozala soudé to kutanaka nde tsobi ba réunion basalaka na soki ezaka vraiment balukaka ezala communiquer mo bo ezala un message pas na téléphone na mutu ekanga mutu singa soit oleki na tamsu na chaîne mo munene na émission olobelango tozaka informé bayi ba siège balukaka soki ba na souci ma ke to évoluer basala baye ba nombre ya ba groupe ezano na kin so ba bige nombre ya groupe na kin ba moluka président bata la capacité ya président nanu ou ko diriger nanu eza facile ko diriger pas toi comment bima pe belo kwa mayebo ba groupe wa vanda bimiso vanda si ya ba impoli pe bazo bimara bo moni mabe alors na sengara na number 1 papa biso papa masumo azwa charge na ye elongo na ba ene na biso ba président Lombe ba meka kofanda biso pe baleki ba pesa baleki to yaka pe mona muke ba beta mbunda bakolo babinaka to zanga ya lobate parce que c'est belé ya musabi so ponaka eza musalo ke lelo bana ba videra banchik pona musalo to salaka to musam so salaka te alors il faut to chango sérieux il faut to pesa ngo valeur mutalibanda te biso mona faut dans nos anano charge wana biso moko eza mieux quoi avant que muto muso ya libanda amona ka palo bien boy c'est bon hein. En tout cas fona baksata mo lo mo boy pour ça sur évolution ya nini donc biso mo de bunda biso mo difficulté ni beaucoup tant na po lelo to mo na batu tant musu dans Congo mais batu bata trop ba nigérien batu bata ba ivoirien ba ma famille tout ça mais bino difficulté ni boza na ngopo beaucoup na ba niveau difficulté zana no premièrement tozanga bato batiela so package na rolo bara no na ba charge dara na nini te na ba continue biso kaka te ezala pe
na bato yo barana souci omoni biso na ndako pasteur to kotaka to edikaka pe ba musicien pe bazwaka ba nzembo mususu kaka na selon film donc biso bango to randenge moko biso pe to zwaka pe ba nzembo na bango pe to comme ça ngo pe film au moins que to ça zwaka musala moko biso to gena na scène bango pe oui scène mais bango na lolaka biso na masolo oyo ya olambaka lokola ba film donc vraiment ya musala pasi to nyoka maka gouvernement botia biso maboko bato botiaka ba paquet na bino pe na musique ona ma mususu botia ngo pe na théâtre ba artiste toze belé ya mboko ya danser bazé belé na kati ya mboka oyo pépinière ya mboka au Congo donc ba Kinshasa te na ba Congo parce que botambola tamo par-ci par là bon mon que non a réserve mon kati ya Congo et donc d'ailleurs de mboka mo bonzambe atia loboko na ya mboka mo ya bénédiction belé bato botiaka paquet na senga bomeko chape paquet bosa effort toute ça biso pe na ba Nigérien wana bravo na la patronne na ya po biso zana tozala mingi na coupe na biso sepelisa maloba o président nambe wana biso la patronne lobaka so ça bien bientôt azo bundapo ata 3 personnes 3 artistes et comédiens ba kende ko sala film na Nigeria na ba Nigeria OK ba Nigeria ba mo ba senga ki na ye que faut que tout artiste congolais sur ba blonde bon ça ils appellent ouverture ya mboka na biso pe go fond la pe ba mususu ba tio mususu pe format ba Nigeria gouvernement na bango tcha bango package biso dia so ngo tourner dernièrement nga tourner dans sala émission kaka na gare centrale kaka na évaluation ya groupe ambila ba ya kaka donc ozomata ke moto ce matin bon na biso te mais tout ça va place belé et le bon mabiso ya awa on a ndako mo esenga awa ta mususu maman ndimaki lobi papa boy et baby si film on va difficulté be dokuta non papa boy comme donc to tricher ka to sala boy bato bataka so pe bazama ele ba baso baté accompagner ba kosi biso so doit autrement sala te to nyoko maka fort na mambo belé dans mambo belé so ke gouvernement tie so maboko ba se to na espace belé na kati ya Congo yo ba se so ta loka Hollywood na biso moko boy et ça peut biso bien tous affaires pe zomona nyo sona ezara ba évolution pe ya mboka pe ya ba artiste comédien to encadre bato belé parce moni mutu na mutu na éducation et libanda to sangana peta musu bando ke yibate zon premier là to comme na groupe to ça l'effort dans un esprit bon moko nyo sona zo kontaka donc gouvernement bato baza bala bacha ba paquet ba ranger nabitera bozwanga donc ba artiste belé bozo pe Marie-Jeanne Bololé ndé Nicolas zo partenaire place on sortir au betanaye et ça ngaka kate ozo pe tansu papa wata base belé ozo pe ba nani ba solo mar ba artiste baza belé mboko yo vraiment ozo pe bombes commanda zabara donc c'est bon Baptiste toke na suka pour moi na ta moi minute moketo ngato ba moi l'essentiel na habité aux ina lo mo ngao bimisa peut-être na tout nité en tout cas ba question za yo ba réponse ka ngai mais si comme tu as contacté Baptiste pour le groupe Figure des Stars et puis on a soyé moko et puis moi liloba pour na ba on so balandio balinga Figure des Stars ou balinga pe yo moko message no ko pesa bango pe asu message ezaka to senga ba soutien na bino ba partenaire Figure des Stars na rolo baté bo benga orgueil pamba to pesa bino umela ti bozo umela et comme il y a un besoin, mais vous mettez la base dans le Baptiste, on a la validaire. La validaire, tu es là, vous mettez là, il est passé par le Congo, on a la politique. Vous mettez là, et ça pour un bateau, ça va bien à Mokili. Tu sais, on a l'ensemble. Moni, moi, je vais moi, vous mettez la raté à Mokili. Pour faire un oki, on a la va de prier l'ensemble. Pourquoi battre Mokili? Il y a malam, vous mettez la raté. Il y a d'autres l'ensemble. Tika bato ba malamu ba umelaka mokili poso azo melaka bano sama mabe na mokili ya moni ke mokili tozo évoluer ka te ke mutema mabe po bata mabe batondi kaka bazare belé na mokili oyo bon on a mokili nzambe na na lo bate yimo sala de mokili tina soka ebindenge akumbela mokili na to mo ke na suka na te soki ya bakisa ya bimisa eza
bimisa. Ya bimisa ezaka ka bo soutenir Fegi de Star. Bon mon artiste belé ya danser baza. Okuta ma Marie-Jeanne Bololé. Hein? Na ko benga kota ko asata mo lomo mukeka. Public ngai problème ezate loko azala Marie-Jeanne. Tu vas découvrir à moi. Marie-Jeanne champion. Marie-Jeanne Azali. Ah, maman bakumiso mingi ha. Nazawa na oyeza sakosi mpoto za na mosala toujours. Ngai yeyo maiza ne bolole. Nga maiza ne mama na bino abolingo na za awa. Ndenge za awa na tozana idéologie na biso na Fegi de Star. Tozana mposa na bino bo soutenir biso. Boluka bo découvrir biso mpo ezana bilongi mususu na makambo mususu kitoko oyo bozo yeba te kasi biso tozawa na mpo na bino. Mais na bien yebisa na ta casa la patronne. La patronne yo moko oyebi. Nga maijane na lobi boy. La patronne ngai nazana bosenga na yo tiaka ngai na makambo na yo mpo yo za mosungi. Yo zo sunga bana na yo nyoso bato nyoso maboke. Yango biso pe na Fegi de Star nga pe na jo senga na yo tianga ipe nazala na molongo wana soko motune Marie-Jeanne na sepeli na sepeli pas Baptiste on se retrouver bongo na se trouver te na zabo na yo moko yo lingo toske ngai na makamba mabe comme so bangi le roi za wa futa ne yo te le roté oteka président za na couvrir ka président tam so danelo tam so mabanga kaka soko na bangi ye na kufinjala soko eloko ezaki te mpenga na bangi ye na kufinjala mpe na kondi kasi yotalanga ndenge na jani alamu naza jamusket mpo nazo le trouver naza wana eloko ezate motato skenga ite mpo soko na liaka te nde na kufaka kasi mo eloko ezali koumela ezali tomba monene l'ancienneté ekontaka mpo nazojwa lidi mafina ebi eta beba zibeba ya disa motometre Sandra Lita yo keba te naza moi pas loba mingi moi na loba nanga mingi ezate na suko bewa na mpo na joki mongunga tata. Merci président. Na tuna yepe question moko nako bakisaka mwa mukia moni place mayetanga ezakaka mayetanga ndaku na yo kaka na ndaku mutakolo ndaku mutayebaka aza sage mais kofutama ezana na passe parce que ba sponsor ba partenaire ba été ezalaka na quinzaine na ye peut-être soli kambrezali président moi ne fona ça l'effort neti ye totine musika baza parmi na bana o ke so bon malade za moi contribution ta moké parce que biso ngano be président na national te mais to sala moi fort ata moi moké to ka bola ata na bo se sa bana batu pe musala ofele biso pe ba sala so misala ofele yango to lobiati to yo tango sali pe yo faut ça changement te place na uta ki bano futa ngate mengane na yanga ifona futa ba naza coordonné te na sala ra théâtre alors omoni théâtre na no futa biso te nga sa lokola moni ba soda lokola ba citoyen odo benga ba maître so otali maître apesa otamso cours na école primaire au moins le ba master otayeboye azaka ndingo bozuna no zana kutute mais abimisi ba ministre bana mbongo abimisi ba président république yo bana la meya saka bongo jamais mon ministre to président a raisonné maître na lukata mon fils que na pesa maître atangisa ngai mayelo na zana grâce à maître wana gouvernement bateau moyen to bunda ndeti ba la patronne ba producteur ba bunda naka mwana boma bango mingi ezate parce que production comme passé yo ma boye au tourner pe boye au jour transport tam so futa express et belé zomona nyo solara visibilité zo boma musalati yango photo fan na rato solora mingi pona musala oyo ekene liboso mais na bike na emoko kolo nzambe papa malamu jamais mwana so asengeli pa pese libanga donc auto senga bozui na biso pona ba comédien nzamba cha loboro na bige semba pona kontaka na remerciement et puis numéro de contact wa na remercier na no ayo mona Antonio Kauka le boga ya ba journaliste merci à trop pour les opportunités parce que bino bosala na biso et puis nazo remercier bato basunga ngai lokola vient nga Atriche motomètre beba zibeba Lidi Mafina l'homme idéal Pati Bicento
na fi nanga Pierrot Leblanc, Paul Mouila, mon général, et puis sans oublier général des formes tout le monde à Lolendo. Ve où met la place aux papa, ba pola, ba on dit matin. Et Tchétchéri, et Tchétchéra. Eh, dans ça, non pardon, na robo ça petit nanga te champion soit bango à bête à gauche, à bête à droite, et puis na PC artiste et comédien il y a Poto Mbote. Numéro dans le contact est à plus 243 9 98 69 50 21 plus 243 9 98 69 50 21 so bien dans la bureau so je monte ba na tourner pour na dérangement pour na professionnalisme au moins na simi tam so na bisa yamba président et le mora ya suka pardon pour que Babi Bino, artiste, comme ça, poto, on va nous libérer. Au moins, tu es un cimetière. Ah, cimetière. Au moins, tu es un maman, ça n'a pas de va venir, on a besoin de sauter. Yo peux sauter, aucun ne peut libérer aux gens à sauter. En tout cas, soit les potos n'ont pas tout, on a un mboko fort. Mboko n'a pas makila. On a l'obliga pour ça. Té, soit aucun n'a pas langue pète. Na wele langue passe na langue pète na kimia. Bozuya langue est belé té, mais na liara nanga yi, na fout taper moi transport, na sope zate pour na gâte transport. Pas na sala bastan pas. Bon, baba qui m'a conseillé non plus. Babo yi musala ti. Na conseil en pesa bango te mon avis hein. Mutu ana vision na ye. O sala na no bango te ga mabe. Parce ana vision na ye o sala. Tam sou pesa bango peut-être azui na ye tam sou repos. Arifa na na mikili. Bon. Biso do bundaka ka tozaka na maboke. Merci beaucoup. Na sepeli mingi na ningo on demande invitation na biso. Antonio Oumela. Attends moi minute muke. L'essentiel au télé na sepeli. Te merci na remercio na site na biso RD Congo Info. Ah, via César Ngadi. Wana venanga César Ngadi. Venanga yi ndeko Ondokava, son abi kombona yimo yeba Ondokava. Ah, dans famille bako. Grand frère ya venanga dada moyo. Donc wana fait vraiment en tout cas ve place aux où la ve. Merci beaucoup Baptiste to sepeli makasi. Merci. Ndenge so ela biso na moi minute muke to lobi ko sengala ekto loba. Merci na Gradi Moya. Benga de la na bossa ka mutu moko na omona ngai pardon, lipasa nanga Adams. Lipasa nanga Adams. Sika bango basala bango bazua. Vous mettez la place aux papo seya donc vous mettez la place aux voilà. Merci. Merci beaucoup président, merci. Gradi Mouya Bengé de la presse todo cascade bon petit boutou, il dit todo tambola pour na bino. On a passé bino information artiste non ni ba travailler. Dans l'ancien un grand merci na Adon Joli, yo mon ingénieur Adon Joli, to Sara Musala l'éléphant d'Asie, Europe, Japon, États-Unis, to Sara Musala, ni na pembe le kauka, to cascade ka pour na bino. Na pesi mote Jubek Bukasa na Bruxelles, masana ngai. Il y a une triple option, c'est proprement ya kauka. La beauté, la couleur et la lumière. Il y a une personne en Europe, Asie, Amérique, partout, il y a une émission, les podiums avec un des serviteurs, c'est vainqueur, Antonio Kauka, les diamants de la presse, Balazanga Mbanda, Zoayewapi, tout ça, la binora Moussala, tout cascade kaka. De bon monde Moussala kaka. Vanessa Singa, héritier Singa, Titi Yolo Mata. La binora Wana, dans tout ça, Moussala, tout la Sabino. Quand on est parti, c'est un minimum de travailler quand on est là. On a tigé une habitude de écouter un numéro au Yassima. Pour tout bêter sous ma solo, on est là.